bino nyonso tunde bovandi boye kasango ya vungule wana ezalaki nini bakamati masango basangisi na madeso ndere papa bana kolia mukolonga na bani na ministère na bengi bato nyonso na ba fournisseur na ba gardien à prison na lobi na bango ngayo naza mwana ya ancien directeur ya prison Makala ngayo papa na biso abanako mema biso tozo kende ko visiter Makala ba dimanche to banako kuta bato bazolia basoso bazolia banyama et il y avait le côté humain net ina sangisi binoboy de mon mandat naningo yoka kombo ya vungule wana vungule ngo ezalaka nini babandi expliquer ngai ngambi bino nyonso tunde bovandi awa est-ce que bokoko liango o bango moko balingaka ngo na bina gardien en prison Makala ezala mbala suka na yoka ke balingaka ngo soki yo moko koko liango te na okendi mate ba oto tie kuna baliango na lingi Makala meni ya sika bob memena nga meni na yeba nini bakale ko ba meni mais nutritionniste aza kuna te mama Sylvie baza kuna bon là bazolo ba vungule wana nga lobi est-ce que c'est un repas équilibré j'ai dit non na yebisi ba bon memena nga meni le loba koma kolia loso na madesu fufu na madesu na Thompson fufu na madesu na soso bao bazoko kaloso te bazolia fufu na soso le loyo na misalo topusi na luzumu et comme kotinde la bango ndunda chaque semaine au moins 3 fois et moko pe luzumu ngo et comme tinde la bango na ba mapa poka la izalaka suka les zalaka te ba rosa so ipotopoto anini mais lelo bo kende kuna c'est vérifiable tozana basaki ya soya ezali kuna baza pe na potopoto masango bao bakokaka ngo te ba misu ba meni masango mais au moins vie est comme normal côté ya kolia